Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. BioNews Télévision, Daniel Ebika, Mister Bio, Papa Bio. Donc, bonjour, bonsoir à tous les abonnés de BioNews Télévision et ainsi qu'à Daniel Ebika. Pourquoi pas à Papa Fikipo, Papa Paul Fikipo, salutations vraiment de la part de Daniel Ebika. C'est bel et bien Gallo pour nous gagner la casquette de la presse congolaise. Une fois encore de plus, c'est sur BioNews Télévision. Nous sommes toujours dans la carte de caca découverte, toujours, mais kaka. Makambu ya bien, makambu oyo des fois batumsu ba se plaindre, des fois batumsu ba se plaindre comme se le disent, mais surtout dans le baramingi mingi bo tenir biso requête parce que nous vivons selon l'époque. Donc tout ça qui une époque à double SIM, le comme une époque Android. Donc tout ça qui na 3G, tout comme na 4G, donc c'est-à-dire makambu ezoya selon époque nango. Voilà, nous sommes là dans un plateau ouvert avec notre invité Faka, maître Faka, c'est un maître spirituel. Donc là il y a un peu de développer beaucoup plus makambu oyo s'est passé dans le monde actuel et surtout beaucoup plus dans la science na bokoko. À partir de la différence entre science na bokoko. Donc je pars droit pour dire déjà bonjour à mon invité. Bonjour Gaël. Boni papa. Bien. Tu sens aux enfants mais. Ouais, tous les enfants. Et qu'est-ce que tu as habité aux musulmans? Mais symbole ba musulman. Symbole symbole islam te sultan banda kala. Oh ni. Biloko na ngai bukoko bapesa nga parti ya mboka na village. Déjà la protection na ngai fandi makambo na ngai so eza na ba bulo eza ba mbuma eza ndenge pe misala bato ezali. Mbuma o na yebi ke pesa mbongo na kutanga o mingi. Mbuma o yebi kisaka maladi. Mbuma o tsheza boye panzaka mabala. Mbuma o ebetaka bato maladi na bato basali bato mabe. Mbuma o ebetaka mutu mbasu. Donc mbuma mbuma eza musana mbuma muso e machaka mutu niveau mbuma muso peso kichape mutu yango siko na tanga ngoboy donc eza mbuma mutu ko simba te OK ouais ko simba na yo mais ko simba te par rapport au yeba tina na ngote eza mwana muso ya bibel ko timbongo mais yebi nete ki wona eza mbongo ko kata ngope kaka sindenge mo pe simbi na yo na ndenge ignorance mais yebi na yo te olobeza biloko bakoko bapesa yo bapesa ba partir village kuna do na mbanzango na kati vraiment na mboka na biso na joie déjà ba enseignement nyonso bakoko bapesa nga biloko donc epesa ka makambo maître to so la momuki to benga yo magicien to ouais magie na yebi yango mais mingi na za trop na bukoko yango ba benga mingi mikolo kombo kaka donc il fait dire kaka na zongi na village kaka bambuta bazali badikesa bakisielo bazali mais ce qu'on ba benga kaka veut dire moto asukisi neti omona ka mwa chain ba benga kaka. Niveau na biso sikoyo toza mabana oyo to mo polémique ya modalité mi quoi voilà pour ton que mo polémique mke kotana na raison le bio za mwana te na za mwana na charge ya âge mais na lobiteke na leki mais na za pe na mayele na ye kwa yango bazo benga kaka na kati na ye na za mwana muke mais na leki siko bato bele wana babenga bambuta tunga bazo benga kaka. Est-ce que tu habites mettre l'eau, tu vivre dans un phénomène mort, tu habites boyina ne koti makasi. Bande ko bazo komi komisa na ko sala baninga mabe. Ko boka na maladie ezo za dire quoi? Mais mon kiliga ndenge zo kende ko boka maladie parfois moto sala ki moto mabe yango azongi c'est lié. Eza bato muso ko sala ngote, bato muso pe ko sala ngo. Donc eza ko ndenge no ngape ko sala mabe pe na boyina ngape ko sala mabe. Mais ko batina za yuma. Po shidoka tia za bo sportif abundaka mingi na terrain. Mais abundaka na principe. Donc ce qui problème ezate mutu muso za bakanda na usali mabe ya bengi pe kaka mutu mo sali na mabe beta e maladi na kubeta kaka mutu mo sali na mabe bomai na kuboma po eza musala na ngai. Est-ce que tu vivre la confusion mutu akoya biki non beta kingani maladi beti muso spa koya pa na solliciter car mutu beta ki maladi na olongole maladi olongola na kolongola eza bongo ata kutunga te na beta ki na kolongola ngo pe kaka te mais soki yo kam to beta ki olongola pe na kolongola ngo po eza musala na ngai azui chance place maladi utaki ayepe kaka kati na ngape kaka na longoli esusu na oyeba maladi yango yo photo ne yango yo kombone yango yo mutu ayake obete bana na pesa ki ombo ouais kasi ça siko chance na souffrir na ngote mutu sa yo longola balongoli yango nil bake nil solo le mpe zonk sela na mutu na kubeta mususu ya musala ti mais est-ce que et comme la repère des faux fandi bo moni de moi zo souffrir na maladie moko tali pe bo moni yango vous avez la possibilité ya obi ki c'est même ça soki ya lukinga ina ko yebisa yeki papa mama soki boye le ki ser ya tonani na mon problème eza boye na voyance soki ya lukinga azuki ya kisonti bonsoir lukio to moi gekiso pe zate yango mon makambo diane leki yao pour ni baluka kinga ite pour na lobaki yango déjà na émission ya confrère na yo moko kende na zo mona diane zo bela oui
eza risque ekomeme mpe na kufa sikoyo nga napesi numéro plus 243 89 017 82 32 numéro nanga na bibobenga ngai nazomona ngo eza ya mopepe ya mabe ekoti famille avec ekoti na groupe ndenge bakendeki kosigner makambo na bango ezobomisa bacomédien bopesanga chance nalongola eloko wana eza paralysé mais selo eza bongo mesko eza bongo te eza mvutima nde eza kindoki ozokoprendre nakolongola ngo nakoboma esprit wana nazongisi na tiele esprit saint esprit mponga nayebi bukoko nayebi magie natamboli na gane dangereux natamboli na rose ko natamboli na vaudou natamboli na makari natamboli na bascience ebele en kankar mais na fanda mingi na bukoko na baza mingi na bukoko minitio nayebi kosala portemone nayebi kosala multiplication donc nayebi kosalisa moto naza na grade ya moke mata niveau na matisi yo mbala moko na une semaine nga grade nanga tieza boy naza posa na dondo ka place wana kiti otikali pe za protection otikali pe na protection même ozana eliminasi bukoko eleki kaka yango ozana na kati kuna mifo luka su bukoko et protéger yo pour mama na mwana ye science c'est mama bukoko na bino ntisa bene bango siko baza plus fort que biso metoki na gozo ba science na bango toye nango mais siko bango baza na plus fort pour eza misisa na bango quand même eza science ya africain mais siko misisa bango baza plus de chance on a ba pesa na poto mwana mboka ba pesa ka moi valeur quoi obeti mwana mboka uzana punition boy yo za mwana mboka te obeti yo tieza boy yo mwana mboka obeti mutu boy uzana punition moke ndenge moko pe na science ezalaka mindele bazoko ka kusala tonga pona nini bazoko kusala ba mituka pona nini bango basambela Jésus wana Jésus za vraiment tout wana bango mais biso babombi bakimbango yango zomona ke biso ata bouton ya pamba to kusala te mais ba prier to zo moi grâce ezalaka ki mazama wa nzambe mwana ngabeli au nom de Jésus pe malade sili ezama wa nzambe poso banjelo lo babetango abetango pesa biso mukongo seke batinyo so bakonda kokufaka siko komba bazo comprendre te ko zongela bukoko yango tozo tengala kaka tozo tepa allez ba comédie on a fuba kende koluka bukoko bango bakoluka ba féticheur ba magicien ba ignorer bukoko yango moni ke beti bango bongo toujours na mboka na biso bazo ignorer bato bazo sala kimbango nzoko nde bazo bosa bakipa vita bane makela bane maboka bazinga yangola bakipa vita batino bakongo batino mbengu batino masuwa batualani basimo padi ba Philippe Mbumba baza batoko bosa na te c'est très important baza batoko bosa na te mais sikoyo omoni ke bazo bosa na bango bakoko wana bakufa na ndenge ya nzoto boye limo bakufa te sikozo pesa bango kanda yango moni pe Congo toujours toujours tourner kaka boko bando beta ba mission ba tunga bokecho ngabo ebo mission ya te bato ba ya te bo pombo kezo bonga te mission asali nini na makambongo pour ya cha président te akuti longola pe président te ate ozi kofi na ndenge relation azana ngo akuti ofanta président na place te même ozi wera ndenge zo ke beta ziniti na ipo akobeta makambo zina ngo jabia akobeta na mona ngo déjà bokecho mataki tado sala nyonso lokuta okopona cho nevi wana kobeta bokecho eza esprit ni anima eza esprit ya keto eza nga keto bona ngane tingana musique comme simba te ba chaîne bazo lia fort bakama bazo landa ka bango batombo balanda mo bakabela ka bango siko biso tozo ba chance wana te eza ka bokecho te na sima pe ba mission muso bazali ba o ba beta na ranson baza na kati ba o ba succès simba te ba combattre kutu ziniti te bazo combattre musique kaka ya Congo beta te po bango ba beta ba concert kuna basala ka succès bakama balingaka bango mingi ozolanda siko nini komaka ba mission ya Congo soki ba yaka na ba moto ba yaka na chaleur siko chaleur wana ba yaka na ngo bango siko ba komaka nti ba mission quartier neti kana biso bakipese santu auti kina ye poto mais abimisi bino ndenge biso zaka na kipese na lukala soki bawera baye ba mission na quartier babetaka relever les rideaux voilà okopona siko bango pe bakoma neti ba niveau ya lever les rideaux ya kati siko ya poto nango siko yo epesaka bien te omona mission muso asila to ya kama na ya na kena ngala landina nu parfois mission mo sa succès boye bina file na landina neriche na landi boye siko yo comme profitaki na eloko wana ya mboka bango siko eloko wana balobaki soki Kabila longwende bakotika babulaki ya kolongwa te alongwe mais batikali kana base wana to sala base to bundaka pourquoi to sana kilo internet tala magato futa maga po internet minito na monde zo futa soki bango babeti wera beti 3 missions sur balandi sur babeti base na bango ici et si siko boket tunjo des fois soigné to ça bana mboka to linga te ba Nigeria to ba Camerounais ba Sénégalais ba Ivoirien ba les kabiso na chaleur voilà yango siko comme pesa ngai kanda na boket tuti au monde na belisi liboma
kaka ndenge toza boye à partir musika mais ce que ça na bateau ba ko singela boketu prière et pas na yo c'est possible ça ba on a sala ngo pour ketu bela liboma pour pourquoi azoboma nation azoboma nation boma mutu moko te mais azoboma nation mobimba pour pourquoi minute yo toza na rôle ndenge to botama na mokili boye nyonso wana ezaka distraction même mutu afana na bar ake komela ezaka distraction mokili po lobby ozalaka na molili susu okopo tito mokili to tala ndenge to sala lundi mardi to tunguna na biso ka place moko okopo lobby ndenge ni lelo bima na kama oyo te landa ngai lobby bima na kama oyo te nakebima na kama wana journée muso koleko na saso posa kama na ngai to bima na yi kasi mokili ngo zokina na place moko ti ozokina kola ka mandefu eloko changer za na ngote banda ko kande zotongama mais surtout tali nyonso mokili tozonga ka place moko ndenza tia distraction musique il faut ezala voilà okopona ba il faut ezala ebenda mutu na mwa distraction na mokili po mokili ezaka ya ba distraire mokili ezate ya bato droiti eloko ndeza bonheur bato babinaka mingi ezaka lola mais tienza metela biso ya moko santige oboyi wero oboyi ve mon pa o me na kati pe ochendule pe mo yoki pe rumba moko boyi ono sa no eloko te fo boya pe nyonso na bar na bino bobeta so musique tete ba interprétation bosala ka bobeta ngo sute botika bato babeta musique na bango excusez pour la bibna mbodien na coach na makambo po esala inga passe eza révélation moko analyse moko kitoko esala inga passe fort donc bato wana baza bato ya bato bazolisa ba famille na bango ba vie nchone ba vie ba masala ngati ba wata donc ba nani ebele ba bina file ba lesa ba famille na bango baza posa ba mima misina bango na poto bango pe ba bota be wana kibiso pe to sala makambo to sala carrière to mima pe ba na poto ndenge pe ba mima biso donc boketu a côté de la bango te boketu cheza boye même aso azasu na makambo na ti okopona asoza suna makambo na te ndenge fali déjà coach akibino ma ibotika na binoka makambo ba feri ba kobeta ngapi na uzana concert héritier na 4e mois na Olympia bokomona ngai voilà en tout cas analyse mon kitoko mettre ça li mais tout son nom mon kesi wana likambo ya Diane po ya pas c'est ça non parce que monaki elo ezaki pas Diane senga ki ba prier ba commander ba boyaki mais lelo auto monde ba commander nyonso ba nyonso balati si liwana na kolanga prier Gabriel c'est le côté donc il va comédie monsieur benga ginga ne tu vas modéro balili basala ki appel ba maître tieza bo mo makambongo série na bi série so to tangi ba plier oyo boyoka to sala makambo sur théâtre te pour boza ba comédien to kendra pe makambo sur ndenge pe ya droitier bo tcha makambo na mesa bo bengi si biso ba marabu ya solo pour marabu pe lukuta baza ba charlatan akosa le côté mais azoko sakaka bato pour pese mbongo abebisa misala bato boyoka bobengisi biso nga mete faka nkaka na kobengisa pe bato musu ya mboka pour nga sala nga mogote ba pere na nga obaleki nga vuma na makasi ba over kati kuna nzila machine tana sangisi bango to fandi ba sokoli bino nyonso ba oba koya te tali bango ba oba koya ba sokoli bango makambo esili bozu guérison na makambo na bino pe makambo na bino esili botika la lez boza bato bozo pesa esengo na mboka mo distraction muto kocha TV na ye na tala chaîne intel na tala bio news TV télévision amoni ke vidéo asekisa kinga na disco bayoka modèle asekisa kinga mbo bayoka quelque soit lobby muto na keboy et pesa rapé biso souci quand même ba famille na biso te mais ndeto message na bino déjà boza ba bino comment je te bandeko muto musuku tu yo yebi ete mais yebi yo neti bino bato TV biso bato TV muto muso yebi yo leka yo moko so beto li solo na yo boy donc ya betele ngopé batu bozo bule pe nti bofto fana déjà na yeme ya proviser solo ko leka kutu na ngamoko boza ba star boya na benga bakaka bankulu baya to sala makambo nyonso esila mutu za pusa musana na yembasu paralysé ongai rhumatisme ongai tsheza prostate ongai tsheza bona bota kate na bala kate ongai naza posa basokola nga luka ngai musana nga na mata niveau na kitaka te luka maître na ona lobelité na partir musika na kotangelo prier nga naza muto bukoko naza pe marabu soko na ndenga marabu na kosala yo na ndenga bukoko na kosala yo moko kopona ngai za musana ngai donc c'est-à-dire yo muto za na besoin ya solution donc yo il suffit obenga kaka maître Faka Pentacle, faut sous ça Pentacle. Mettre Faka Pentacle, benga na numéro na expliquer problème na ezani nini comme ça y à orienter comment prendre une solution. Mettre toujours kindi. Toujours qui déjà me belé au talici biso surtout beaucoup plus bato ça satisfait ne bana ko se déranger à propos de ouais Diane mais il y a pas c'est parce que au moment qui comme malade du faire ça la prière ou beta ba prière pour malade dans longo même comme sous artiste ba boyaki. Ba benga ka muntu. Na ye na ba kodi na ngaki khulu. Na yeta na kikulu na fandisi bancetre tala mwana za boye na sali bisala na linga na sokola na longoli onde wana ombo na tango longoli ngatika la lez
na l'aise wana nde alingaka vivre pour ageza nano mais siko kombi bato batiaka duti babulaka neti marabuto moto abukoko fo azalaka libu munene neti ya kosala makambo solo yango siko yosala bato passe na internet baki ekutana na bacharlatan makambo ngo yango oyo pesa mutu chance oyo alikaka na ba TV déjà ekine azobanga kobebiselo musala po yebi ke balandaka ye partout azalaka pe na bakonzi azalaka boye boye asalaka bakonzi nga tala mutu asalaka soda osala soda musala fo ozala osimba colonel moko boye fo ozala po bango bazala bakanda mingi se simbi tako beto pe eloko ozo comprendre wale ngai te eza bona nga musala ki na droitier benga ngai na oyo nalobi na oyo nalobi te oyo eza media ezaka makambo so ebungaka soki obenga mete oyo nayokaki te ngai oui o mikanda oyo naza na posa boye nazoka mikanda te toza ba famille africaine moso ba bloka yo fo sokola fo tanga batangelo bitanga tanga po obima na kati ya onji o ya satana ozala na onji o ya vérité po okuta na makambo ya bien. Maintenant maître consultation na ça la consultation de Elisa bafutaka to pour témoigner ça 10 et pour témoigner ça na pesa pour témoigner na 23 sac ya loso c'est la consultation consultation ezangoli solo wana na kusenga ti na pesa okaka maloba ke soko za posa likambo na ngai boye boye na bisi yo soza posa pour témoigner somba 23 sac ya loso tokende kopanza yango nde kozala sadaka tokopanza partout tous les communes ya kini oyo bozwa na oyo bazwa te comprendre ezaka bongo bano basepela bofele basepela na bato libanda balia yo siko osombelingaka porte-monnaie na yo ya pamba porte-monnaie oyo ya pamba nalakisi yo tala kosala boye omoni yango mpe ebandi kobimisela mbongo mais eza na ndeko moko alobaki porte-monnaie magique existaka te te aza marabu te aza mpe moto abukoko te existaka wana marabu aleka na tv te existaka aleka mpe kaka na bio news abi porte-monnaie te ayebi yango te existaka eza na porte-monnaie magie eza kodia mpe ezali bato mosusu baza na famille baza bambongo na bango koko na bango akufa tika kolakisa bango yango te bakolamusa yango okomosala kode ya magie carton magique valise magique ezali bassin magique mpe ezali bassin magique na mbongo ebimaka na bassin na kati ya chambre na yo obela mutu te te obela mutu te kasi mbongo so eleke ebele obeli mutu te soki ozala pani bato mosusu aza déjà simba bamillion aza na maîtrise mais ntango osengela peut-être oza exemple osengeli mutu bassin magique eke mbongo etondi bassin plein est-ce que okosalela mpe susu prière si osengeli maîtrise na concentration kasi maîtrise bakosombisa mpe somba parfait oyo ose protéger comme ça mbongo nosala yango ti okokufa mais profiter pe kotongela ngo po yango ememaka bato na baambiance soko moni yango moni ata ozalaki moto bamisie te na okelia seritier mbongo ya to akosentir mpo bato mosusu ava azwa amizwi nano te azalaka na kanda bayemba ye kaka soki déjà bandi kobimisakisa po 10 000 $ na bassin magique to na valise magique to na carton magique mais tous les conseils kasi banomona ye ti soko mbongo wana soki esali te olobaki biso bafetishe toza bato mabe mais tokaka balobaka mbongo ya kisi so otongela ngo ndako après soki orespecte bikila te ndako wana ezikaka on est promis te on soki akende koluka susu donc azwi amonga neti ekoki te nakeluka so libanda yango nde esala baeffet wana mais dans tout ça dans toutes choses condition fo ezalaka parce que babi ya pas de bénéfice condition eza kasi lisolo te yo fo memela mbongo yango boye olela yango boye po emema yo na bonheur soki omemi yango mpe na ndenge mabe ekomema mpe na complication sacrifice eza te na bato oyo basombi porte-monnaie mais soki oza na mbongo te okoki kobenga ngo osombi ka matériel ya pamba $350 na pesi yo porte-monnaie ofele mais bosali contrat na jean il y a pêché $350 c'est-à-dire soit à $300 350 atindeli comme ça yo sombi c'est porte-monnaie magique pour coûter wana kuti na jean basali contrat na ndenge na bango ye kutonda oso ebele po ye kozala ya makila donc il faut sacrifier mutu wana ya sacrifier mutu pas faut partir nzoto na ye za promité mais bando ozo pas faut 10 000 na jour et bato basombaka na bango neti ya bato ya baloso wana akozwa pas faut azobimisaka mo 500 na ye voilà, donc c'est à vous de choisir les côtés les plus pété. Donc, au Sombalo, surtout au côté, il y a jean. Donc, il y a jean, il y a un peu côté jean. Ah, c'est belé. C'est belé, moi, tu as un pourcentage de ma casse, tu tombes la gâte. Parce que l'on est en cas, binomo européen au Singa, peine de mille pour. Kasi biso peto zoaka, na sens ni. Biso to zanti guide. Ngana ko zomba la mokote na ko 10% yo. Soko yi exemple mais c'est 10 000 peut singa 10 000 10% na bombi soki boza kutu 10 100 ngana ko lebele pour ngana ndo sala ngaka mais pas faut sala mbala moko na vie mais ngasi ko na ko sala ngota 100 personnes mais ngana ko ebele pour ndenge to signer contrat za la bongo so lingi basala obe osala ka bato so bige basala mbala moko so basala on sala ka bato ba yekusiyo yango siko to so pratique wana ngaza muto bukoko voilà na bokoko pratique
évité beaucoup le pratique à vous pratique des un spectacle mais oh il y a un spectacle déjà pratique c'est la pratique bien un spectacle mais ça pratique parce qu'on pratique à beaucoup le bombe neti oyo balakisa bato babiloko bambongo to bani na évité oyo pratique bombe biso to sozo solo lati to solo bino nde ba journaliste bo wela to yango sikoyo ezo trahira la bino ndeti nga na wele na tuni ouais ba pratique parce que elle est pas na yo ko ba pe non te bon pratique ça que non natika caméra dans l'espace filmé ouais pratique ça peut être ça boy pe na ko beto le ko mo bambuma bien na tout ça ga numéro so betinga to pas mo na ba sala bien et que ça le côté pour pas ba sepe la rapé ba te la rapé ka ba pratique mususu to sala ki wapi faut guider ba tu ba yana ba kenda na ba charlatan te ba kenda na ba vrai marabout ba sala bon makamba se retrouvaka même quand les aïeux on dit mais maintenant pratique pas dans moko ouais oh même écoute ta minute même na TV pour na sala ba sepe la ba mon spectacle na yo kasi na ko sala yo mon na internet o sali ba combo te na za prêter na sala yo ba to ebele na sali déjà na internet faut me connaître ya ba journaliste ou ba ça ba succès bazar donc c'est que ba journaliste peut ba yaka na bango ba yaka ala besoin de combo azu combo ayi donc belo zo mona ba combo donc ba consultant na bango maître Fak ba yaka ba joueur ba musicien ba chel ya ville na ba chel ya mike oza mbongo na ye ba yaka pour sokola azo ba chance na ye ba yaka ebele bon to lo ba na maître Fak to conclure nango phénomène nyonso oyo to solinga na yo porter bonne magique ebimeli wapi eza je banda kala ebon banda kala banda Adam na Eve tango kaye est-ce que vous comprenez si Adam na Eve ba botam nan kaina nan na beli kasi ba secret monsieur zero bomba mona tango ye bominde kuna ye abela ki liboma kasi zaki signe ka pona mambo ketu ya mbongo ti là c'est des sciences wana bimela ki avant aux mbongo il faut teka muntu ali soki yesimbi tena koteka mutu moko beli libo siko mindele ba yego meka ko maîtriser ba yego bimisa science mususu ya koteka mutu ko mezo simba su te to bimisa science mususu ya Sodome et Gomorrhe ya ngombe ko bimisa science moko zo bima mikolo yo ya kobeta muninga showbiz et comment ndenge nini bakotinda yo kende kata mer na bino manzaka bima na mer na bino po ozombo et comment exiko reverser mindele ba yego changer je ba yego cha showbiz bima moi ba bima na ba bima na po ozombo ngo pela na kati ya science wana pe bukoko biso to bimisa mayele mususu ke so sombi pour témoigner na yo eza mbongo no moko ba bendeli oyo parfois na 21 ans olingo zongo parfois na 30 na 2030 au misuli yango déjà au salé yango soko au BBC yo moko tikali pauvre bato pour témoigner mususu baza banginda baza tilelo baza donc soko eza mbongo 2030 au bendeli yango le sait que na 2030 ozo mbongo akozo sumbongo na te na sasi nini pe azui déjà balusi yango soko tia mayele so tia mayele assez pour que cette à l'équipe petit ba 2050 mais soko ya sali mayele était acheté est-ce que la banque mondiale mystique ba sang sala touché attends tout comme 2030 ozo sumbongo wana te po azoki on azoki yango te bambongo mike peza ya boso na ye parce que ba bendeli be énergie wana parfois lingaka pela pour toute sa famille africaine bamuso ba bloka bana bango ba lien wana déjà la troisième génération ezolanda bino kaka tina ba quatrième génération cinquième allez faut ko kutana mutu moko kata ba lien wana kuzo chance te na poto mikanda zo ko zwati benga maître bakutalisa ndenge bakugide yo moi nanga zo kimanga ba yebi ndenge bakusala po azonga moba nanga zo kimanga ba yebi ndenge yakosala pour mite benga maître ba guide yo po zo na mayele wana te bago biso parfois somba ka iloko mukebo po zo kiriso na kambongo. Voilà, maître numéro de téléphone pour tous ceux qui plus 243 89 017 82 32 plus 243 89 017 82 32 plus 243 89 07 82 32 bon yango tous la souvenir olingo ça le spectacle zo carton yo moko zo carton ngana simba et la première usala oyo Daniel Lebika c'est chula et dollar maman pesa na almeti yo simba chula et dollar tu as un problème t'es moi stopé kuna pona almeti e benda ta nini te katana almeti et dollar yango wana
de l'argent est magique. Tout de l'argent. C'est que pour nous, on a ça là. On est un monde mystique. Contacter toutes les solutions. Si on va constater. C'est caméra repoussant. On est dans la vidité. Journaliste, vidité. Vide. On va faire un caméraman. Et donc on a la pour des vagues. Et ça, c'est pour des moussos. J'ai un mystique. Pour des lucas mystique. Alors, concentrez. Commentez les gens. Voilà. Bienvenue sur télévision. Bon, la caméra sans arrêt. Puis du matin que non, tout ça qui montage. Montage des athées. On a signé un cas donc, nous avons la bougie pour nous de faire. On a un apport au Marocain. Donc, toujours dans la rosée là. Rosée là, pour éviter. Moni, soyez. T'es l'autre, t'es. Continuez. Combien de pigeons, boy? Le ban, on continue pour le ban. C'est ça, moi, fou, c'est moi qui me sert. Oui. Donc voilà, spectacle, vous avez donc démonstration. Donc, pigeon, bimi dans 4 cartons. Donc, évitez. Aux hommes, hein? Ouais. Excusez pour le Ngolais pour spectacle Zakaka. Ah ouais, Aoli, moi, t'es bon, c'est bon. Aoli, mon est mon. Daniel Ebika. Daniel Ebika, Mister Bio News. Alors, s'abstenez-vous, hein, à ce moment attention, s'il est ok, Jordanie. Donc, on a eu au Koutana Marambo, on a eu battu dans le Banini. Donc, c'est-à-dire, il y a les alliés. Vous avez assisté pour la Sabino qui est. Vous pouvez appeler pour prendre des solutions. On va prendre un peu de temps. Donc, il y a le besoin. S'abstenez-vous. Alors, il faut me porter ma histoire. Il faut la partie musique. 3 fois. Faut là. T'es pardon. Moni. T'as la ce qu'ils ont évalué. La ça y est. Ah bien. La qui ça y est. La qui ça y est. 10 500 $. Donc il faut que vous possèdez un bon naïo. De 10 500 $ les alliés. 10 500 les alliés. Et j'en ai permis. Les gens qui ont des caméras, il faut le bien pour bateau. Émotion, il y a émotion. Donc, ce qu'on t'a dit, oh, il y en a, oh, il y a Kokana. Quand c'est un magicien, il faut aller à ma cam. Papa, Zoa, il faut n'aboyer le baguette, ça va faut billet. Caméra, caméra. Zoa. Talent. Zoa, il y a un agneau. Oh, tu es ici, non, ouais? Quand c'est un gars qui est bien dans la je sais que tu sais que c'est pas force. Faut que c'est Yote et Otangini. Qui n'a pas la simbi. Caméraman. Ah, voilà là. Parce que tant où question moi il m'a tiré dans moto, tant où ça la prière à concentration.
okenda wapi nake musika nake banque mondiale ya monde mystique batindelanga bacitation oyo ande tomi na suka émission Daniel ça crise donc yebisi oui donc mutambo toza musala na ye soza posana benda susu bolobi susu po nayebi te ta ya nini bolingi sona benda nini po bomona ye eza nango ebele ezaka concentration nga aza magicien te oyo bacharlatan te naza moma magicien ntango balobaka magicien na charlatan baza différent de soki obenga na 3 jours ozwi solution ya nini ezala mosala no ebebaki te do ba 10 000 okozwa yango pambapamba bandeko mosusu baza na badésolation bandeko mosusu mpe babenga bandeko mosusu mpe bazwa te yango na lobi sikoyo awo yo vivre baso baretour nayebi babenga nga na bato poto bazwi maboma bamosusu bana bango bakufi na nsima ya makambo oyo kasi banganga oyo bayebi makambo te eti fo oya na bato bokoko osengeli yo boneti nasengi na bakoko na ngai balakisa nga spectacle na démontre na bimi na monde esprit na ye na koti mbala moko mona za awa donc toza na koko na kati ya corps ye nda bendaka biloko wana question curiosité maître oza na mwasi mais mama supporta wana makambo ayebi mpo natekaka mwana te naboma motu te nasala nde bokoko na tanga yango nga soko ye moto akufa te moto akomona mpe eloko mabe te donc il pas na eza te sacrifice eza te sacrifice ya makili eza te sacrifice eza moto abimisaka mbongo moto abisaka mbongo na ye surtout akoma kolia yango soki asombi oyo eka aza na sacrifice oyo nde ayaki kaka na mbongo wana apesaki yo napesi ye nasombeli bamateriel azwi makambo na ye azwi mpe solution na makambo na ye rappelez ce numéro, peut-être que vous avez un numéro, rappelez ce numéro. Plus 243 89 017 82 32. Plus 243 89 017 82 32. Plus 243 89 017 82 32. Voilà, comprenez que Maître Azakité, à Kendaki, Ndenga ou à Lobika, ou na Banque mondiale, donc à ça, c'est-à-dire il faut. Moi, esprit quitta. Donc, j'encourage. 10 500 $. J'encourage toute personne où vous en avez besoin de la solution. Vous en avez pour ma finance. Donc, vous en avez besoin de soutien, de séance de prière, pas à Maître Faka. Donc, vous pouvez contacter Maître Faka. Le bizarre, on a quitté. Ils ont juste beaucoup. Au sombi na yo. Na beaucoup qu'on a vu tout ça, un système où on a bien Kodia. Donc, Kodia, on est dans la famille Nyoso. Donc, nous sommes africains, congolais, chaque famille a une code, chaque famille a une coutume, chaque famille a une doctrine. Donc, maître, j'espère que vous avez la province, vous avez la Congo central. Vous avez changer la province. Nous sommes beaucoup de kaka. Nous sommes voté déjà. Nous sommes mais nous ensemble. Pour nous saluer qui est bien. Bon, tout ça, tu as la billet dans le Congo central, la billet à Bandou Nord-Kovaté. Et Bandou était Salamaga, et qui pétait à Congo Nyonso. Et qui pétait à Congo Nyonso, il y a pas forcément Congo, il y a pas caméra, il y a Congo, mais bon, bimi. Bon, moi, c'est dans le Congo. Am Bandou, mais ma caméra, ça, la gamme, qui est son babioko, il y a Golia. Zouambongo, qui est dans son Bobilia, est-ce qu'il paraît, et qui paraît pour y passer les colonnes, et Bandou. Comment on a battu Bandou Bayaka, et qui peine en goûter. Bon, j'espère que tu comme la souka, tout en parenthèse, tant que maman a découvert que ça a copo ezaki ndenge et pour imiter alinga déjà bongo pour des gens dans moto kombo na kini oui mettre faka pantaki tourner partout ba yebi na ba internet ndena yebani mingi te bato ndamba bazo ba déjà mettre ba pesi solution mais na yebani mingi te pour ba charlatan ba bandaki liboso ko welisa mais biso siko bato vérité to yena sima. Voilà, de bonnes choses ne dire jamais. Na pesi konso moto na carton à ça spectacle na salle ko kangote pour trop de charlatans. Tout le monde a mis sur le cercueil. Cercueil, donc ils ont un cercueil, mais il y a des secrets dans le côté. Pour tout ça, les charlatans, les maîtres marabout. Les ouvres, les salarango. Les ça vraiment. Les bossons, les sont des sons. Et ça, c'est le côté. Voilà, mot de la fin par rapport à cette émission. Les bossons, les sont des numéros, c'est le côté. Les bossons, bengi, bengi, qui maître, les bossons, les salibis, les baby, les bana, les baby, bon. Mais mosala ngo ezala bongo te boye kolindambu oye ko précéder mbala moko komi maître siko komi ko nyokola bato na internet biloko na nde eza bien te sala mutu mosala mutu a se retrouver azwa solution
bolukanga solution à 3 jours Bio News TV bolanda bokomona makambo pe ba vie ndenge ekende bien. Voilà, merci à celui qui était derrière la caméra, Jordani, le nouveau fils bienvenue dans le monde. Merci aussi à Daniel Ebika, merci à tous les abonnés de Bionews Télévision. Donc, vous avez vu l'événement en live de Katari Caméra. Donc, vous excusez-moi, vous s'abstenir. Na batu o bolinga baza ba émission en tout cas de 5 bolim ici parce que ils appellent batu o bazoluka bazana ba problème bazoluka ou prendre ou trouver des solutions et on toujours servi bon kaka émission au po ba ça ba mettre un peu pour s'en sortir. Donc merci à toi Frida Masiala maman pasta, merci à Daniel Ebika, pourquoi pas à papa Paul Fikipo avec toute la FBA. Donc voilà, merci. Tokutani Bongo prochainement. Maxi bye.